doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Après quelques jours, il y a vacances, il fallait quand même qu'on paie Mamouké, to profiter qui donc actualité politique, qui vraiment pas trop fourni. To profita ki to pema moi muke mais sikoyo na septembre oyo to zongeli ba activité na biso na yebike bato ebele babandaki kolela donc bazo benganga bazo komelanga ba bi papa César ndenge nini biso to zelaka na oso mesana na biso mais ndenge ni ozotika biso mais boye bakena kotika kabinote ezalaki bo pemi muke fallait to pema quand même muke poto za ba force ya ko zongela yango na lelo weekend oyo ya liboso ya septembre to zongeli bino na kolobela makamunyo surtout ya mboka ndenge bomesana na 5 minutes avec César Ngandi to ebisaki bino que 5 minutes tokotikaka jamais kozala sima ya président de la République mais avant to banda na 5 minutes na biso ya lelo parce que sujet na biso ezali na makambo oyo ya lokuta o bino nyonso tout boyebi oyo donc Martin Fayulu donc na opposition na ye ba bandiko kabola ba salaire bango moko imaginaire. Il y a député, il y a président de la République. Donc vraiment, Ezali Mawa n'a pas si na motema. Mais avant tout, banda yango boyebike donc le 20 août, Ezala qui anniversaire nanga donc 60e anniversaire nanga. Merci na bato nyo surtout batindela kinga ba message na bato batinda kité bazala qui vraiment na pensez moko po na ngai et puis ba message mususu yeki na sima bato ebele ba retaki ba bito ye ba kité ba message na biso ndenge ni elekite bobi ke na sala ki vidéo moko ya munene po na kolekisa ba message nyonso tout mais bon quand même ba retardateur bazalaki ba insista ki pe na lekisa kaka bango donc avant to banda émission na biso ya lelo bo landa bato batindaki ba vidéo mususu na sima ya jour ya anniversaire donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Et mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire, Mbotama Elamu, Kulutu César Ngadi, Cléboa, Tokos, il y a la Popo Aigle. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, Mbotama Elamu, César Ngadi, Mbotama Elamu, Yoka, Mbotama Elamu, les Cléboa. César Ngadi Zamba Pambola yo na tango za ko vivre moto moko ta telemela yo bisiko ko tshama tambe pesa mela yo ale meilleur Zamba Pambola yo la longévité to senge pa Zamba peso sous la vie. Amen. Bon et joyeux anniversaire à toi ya César Ngadi. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Romela 60 ans de pouvoir. Veut dire le corona on le sous grand prêtre. Le corona on le sous kamata Cléboa. Veut dire original quoi. Et si tu es l'équipe, si tu es exact. Donc 60 ans de pouvoir. Romela papa, allez que du bonheur. Voilà, bon anniversaire mon frère César Ngadi. Bon anniversaire. Longue vie. Mon frère, que Dieu te protège. On est ensemble. Jean-Pierre, on est mal. Mon jeune frère César Ngadi, Cléboa, Ezali Ngai vient à yo, les boss, à partir de l'Autriche. Non qu'on a zalaki kidiba, or que anniversaire na yo, et si la ki koleka. Yango wana na yembangu kolo, on a présenté yo, on a souhaité yo, ba heureux anniversaire Cléboa César Ngadi. Kolo azala na yo, okanga bango Cléboa nanu babima te, ngai pe côté Autriche.
na bloka bango cleansing nano babima te. En tout cas, ba bonne chose kolo azala na yo ezali vie na yo les boss à partir d'Autriche. Mapamboli ezala na yo. Amen. Binomo Boito Landa, donc merci une fois de plus na bateau nyo surtout batindaki ba vidéo na bateau yo, donc batindaki ba message na mur na nga na ba réseaux sociaux, donc merci na bango nyo surtout, donc vraiment ceux qui to komisi na bambulo ezali ti lelo boye ezali vraiment habitude il faut ko pesa, donc merci na kolo ye mutu vraiment asala ka makambo nyo surtout ezala ndenge ezali ceux qui to kokisi bambulo to moni ba koko, donc ezali vraiment il faut te remercier Zambé na onyo surtout azali ko sala pona biso. Donc comme je vous disais tout à l'heure au début de mon émission, ezali 5 minutes oyo ya lelo tozali kolobela vraiment Martin Fayulu. Martin Fayulu vraiment il faut ba poursuivre na ba déclaration o azali ko sala parce que but nango ezali nini ko kosa lukuta na peuple, donc parce que Martin Fayulu il faut azala vraiment confirmer, toujours vraiment confirmation que Martin Fayulu azana problème na katia mutu na ye, azana problème na mutu na ye parce que monaka donc azali mutu moko na kanisi donc azali dépressif, donc azana dépression parce que mona période moko mona avant di nier, donc ce gazo me la bakisa za calme soka botelem sukir na ye azongili makamba buzoba, donc but nini ya kokosa parce que salaire ya ba député ko za la 21 000 te, salaire ya ba député ba futa kango te kaka kamati lelo bando futa ezali eloko moko ezali voter na loi ezali, donc eloko moko ekoki ko sala maboyete nazali ko lakisa bino ba déclaration oyo Martin Fayulu asalaki, donc ngai na considérer ngo ezali diffamation, ezali eloko moko grave, il faut pas poursuivre parce que trop c'est trop avec Martin Fayulu. Bolanda bino moko na bilili oyo a déclaré qui par rapport ya ba député. Nzoka ba député nationaux ba koma ko $21 000 ko kamwa. Wana zalinga ite tala mtalobi ngo yeyo. Martin Fayulu ma didi nda atalisa ngo noir sur blanc que ba député nationaux ko kamwa rémunération na bango koma ya $21 000 chaque fin du mois. Wana zali ko lo bango nde bozali komona talisi na communiqué oyo. Depuis janvier 2022 Atalisi pas azali ko préciser que rémunération wana ezali en violation ya loi budgétaire. Bino moko boito landa, donc jamais député azwaka salaire wana, député azwaka salaire wana te, donc tozali ko laksa bino, donc bulletin ya salaire ya député oyo andimaki ba laksa bulletin salaire na epo bomona, donc le kuta ya Martin Fayulu, donc azali presque ko doubler salaire ya député en boko na biso bino moko bozali kolanda la bilil bomoni salaire bulletin ya salaire ya député azali ko gagner donc 21 000 te soki 28 000 te o neti, donc Martin Fayulu azali koloba toujours, donc bato ba profiter na makambo wana azali ko laksa bino, donc bozali komona na photo bati donc ba salaire ya président de la République ba millions soki combien bozali komona ya président ya parlement ya sénat, donc ezali buzoba ya buzoba o ezali ko continuer bati na se ba enseignant ba militaire na kanisi batu oyo bazali kolanda politique ya mboka na biso ba yebi ke oyo matisi salaire ya ba enseignant ya ba militaire lokola présent Fachi Beton à Zalité, donc biso vraiment to zali ko senga vraiment na ba konji batika makambo te, il faut balandela Martin Fayulu aya devant justice a expliqué diffamation oyo ba chiffre oyo ye azwaki yango wapi na kanisi, donc batu nyoso tout bazali koyeba ke Martin Fayulu atikala ye moko, Martin Fayulu loko ezali ko zanga na ye ayaka ka publiquement asala ba déclaration ndenge ba ndeko na ye o bazalaki na ye na lamuka o bazalaki na lamuka o bango sa likopa na Genève simbate ba yoka sonité ba mona ba bino po na intérêt ya mboka tokotika ba buzoba oyo esala maboyete tokotiela bino ba déclaration bino moko botala ya président Mbemba na muzitu oyo bazalaki elongo na Fayulu ba bwakisa ye bino moko bolanda oyo Fayulu azali kokoka te ti lelo na motema likundu, donc yango na bato ebele bamona ka Fayulu azali congolais te parce que okoki kozala na makambo moko ba muzitu ba Mbemba bakendaki elongo bamoni non ba mama na biso bazaiba bamoni non toko continuer bote po na intérêt ya mboka na biso
il faut tout le vérité. Bino moko bolanda ba déclaration ya président Bemba na Muzitu oyo langage na bango ya sikoyo oyo bakomi koloba. À partir il y a entrée à Libenge. Ti a appelé la commune na Soukate c'est à monter dans l'aéroport. Ba poto ezali na moni balina kopé. Ba kaba ezokota na mandako. Pona ngai ezali sengolore c'est ça kaka ba rotinda ba régler le problème ya technique wana et kopé ça courant. Mais ezali sengo pona nini parce que à partir il y a courant d'abord il faut topé ça président de la République merci. Parce que bien sûr que les là qui est pas naïe la cadre réunion sacrée dans la masolo na biso tous employés bisaïo et akotambo la terre et puis vraiment ça est très sensible il faut que PC merci na geste à sali dai banda na bota na mona courant a on a gemela terre là na libengete même ma botte na ngai boy c'est vrai que papa zato yipsana maman que non kala ba poto ezalaki bozo mona ngo ba poto akala wana. Mais il y a Boyena, notre monde en côté. Donc vraiment, ils allaient Sengo. Et il faut topper ça, président de la République. Merci. La geste à Salia ou à Paul Abis. Donc bino mongo bozali komona ke changement zali bato bazali bana mboka suka il faut ozonga kaka na ilongo parce que bino mongo bomoni to ko koloba eloko moko to lakisaka bino donc boye bisanga province nini oyo ya mboka na biso oyo ezali na ba travaux te o misale ezali ko salama te donc ba province nyonso tout ya mboka na biso misale ezali ko salama po bomona ke Fachi Beton makambo yo epsaki biso yango yo penza ezali ko salema donc sikoyo avant to kota na sujet na biso mususu ye Fayulu azali koloba donc ba salaire ya ba député pourquoi alobelaka 680 000 $ oyo ya kanambe azwakate o lelo ti lelo azali kozwa ngo te tozali ko répéter lisusu na bakonzi mboka ke batika kaka retard wana etika la libela ya libela ole ya lobelaka 680 000 $ o ya kanambe alobelaka ngote aza ko lobela salaire imaginaire oyo ati ya ba député bino moko boyebi ke donc kanambe égale à Martin Fayulu. Que deviendra monsieur Kabila? Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Monsieur Kabila est citoyen congolais. Monsieur Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Donc sikoyo po boya bakake batu misusu pe bazo saila mboka o bazali vraiment na amour ya mboka bazali ti lelo bazali ko croire na président de la République na biso neti biso tozali donc fasciste par conviction parce que tozali ko croire que mboka na biso et ko changer avec Fachi Beton. Donc tozali ko lakisa bino écrivain munene o ya mboka na biso vraiment à sala livre pour na présent. Donc, il y a eu des pèses, na biso ya kala, de heureuse mémoire, papa na biso Etienne Tshisekedi, il y a qui livre na bomoinaye, donc Jean-Louis Chimbalang Azali na Mikolo na kata Kisasa, a qui présenté livre nae oyo boye bibino moko na kombo, il y a la vérité des urnes 2018 en RDC Azali na Kisasa. Akei ko présenter livre nae na zali ko laksabino botala na lolenge kani elekaki kuna na Kisasa na présentation ya livre nae o to sengi na bino bo somba yango po bomona ezali livre ba komi na titre neti ya politique mais ezali livre moko ezo retracer histoire ya mboka na biso na ba photo nyoso tout oye ba mboka na biso ndenge banda ti na 2018. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Homme de culture qui a fait ses preuves en organisant de grandes manifestations culturelles, notamment le concert du groupe Zouk Machine à Kinshasa et bien d'autres, Jean-Louis Chimbalanga est d'abord et avant tout un économiste de formation. De nouveaux horizons s'ouvrent. Il porte désormais la casquette d'historien pour un amoureux de la culture. Pour lui, rédiger l'histoire immédiate de la République démocratique du Congo, c'est enrichir le texte écrit
avec des photos d'illustration. Cet ouvrage de plus de 500 pages est suffisamment illustré. Jean-Louis Tshimbalanga se pose aussi comme un pédagogue. La compréhension des faits actuels passe aussi par l'interrogation du passé. Un ouvrage au titre assez évocateur. La vérité de la vérité des urnes de 2018 en République démocratique du Congo passe aussi et surtout en remontant l'histoire du pays. Voilà pourquoi il a mis à la disposition de tous les lecteurs le premier volume, de l'indépendance du Congo de 1960 à l'élection présidentielle de 2011. Et le reste, il faut attendre 3 autres volumes encore en chantier. L'écrivain se veut trop attaché au symbole. Dans les années 90, les bureaux de son agence Promotion Esperel étaient logés à l'époque dans l'immeuble CCIZ. Pour bousculer un passé qui le rattrape toujours, Jean-Louis Tshimbalanga a choisi le même site, cette fois-ci avec un autre nom et un autre objet social. En retournant aux sources, le voilà accueilli au fleuve Congo Hotel. Bino moko boito landa donc topesi vraiment ba félicitations makasi na ndeko na biso Jean-Louis Tshimbalanga o vraiment azali ko salela mboka na ye na ndenge ya lolengo o congolais nyonso tu azali ko salela mboka na ye sengeli vraiment asalela mboka na ye to sengi na bino nyonso tu donc livre oyo ezali partout bokoki kosomba yango donc surtout na batu oyo misusu bayebi mboka te na bana na biso babotama balingaka bayeba histoire mboka na biso moko tobotama na mboka me makamsu toyebi te tozo recommander bino bosomba livre ya écrivain munene Jean-Louis Tshimbalanga livre na kombo ya la vérité de la vérité des urnes 2018 en RDC. Donc tout marqué pause publicitaire nabiso et ba partenaire nabiso ndenka boyebi Kodia Simo donc banda ko ezali lisusu nanu esili nanu te na site ya Maluku Kodia Simo epesi opportunité na congolais nyonso surtout diaspora a comme ma propriétaire banda ku na ba norme moko internationale donc na site ya Maluku donc Kodia Simo donc misala ici et bandi parce que l'année prochaine il faut ba livrer ba ndako mususu et puis bobo sanate donc Sepela TV décodeur oyo ya banamboka oyo ezali siège nango na Londres donc bisengo nyonso tu ya banamboka ezali na kati donc bilengi nyonso tu soko lingi Sepela TV ozu yango différence nango ezali mukie et puis okotambola nango partout okotika yango na ndako te partout ozali kokende omemi yango branché sika nyonso tu okozala na yango et puis boye bake na kati awa ya Paris pona kozwa bandako ezali pasi mingi na Paris, na France, awa surtout na kati ya Paris, donc solution ezwama na kitenge appartement ou azali mwana mboka salaka na agence apesaka priorité na bana ya mboka donc ba numéro ezali beaucoup moins na pi bobengi kitenge appartement solution na bino ya bandaku ezali na maboko na epi bobo sanate wami service business oyo ya Mireille Wankake oyo azali kosala musala makasi boyebi na frete et puis atomboli susu musala na babiloko nyonso tu oyo okoluka kisasa osomba ezali kuna na wami fret wami service et comme siko wami business donc merci na Mireille Wankake na nyonso tu ozali kosala po na bana ya mboka et puis bobo sanate salon de coiffure na biso oyo to sengaka na bino soki boye awa na kati ya Paris bokende kokata suki na bino na kuna na salon de coiffure na biso oyo babengi Albinto coiffure na epsaki bino ke en tout cas po na mboka na biso botika président de la République yemokote bomoni donc fondation Otolakisaka bino fondation munene ya ndeko ngala fondation oyo ezali ko aider président de la République oyo vraiment to sengi na bino bocha maboko bosa derekuna botala misala oyo ezali ko salama kuna. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Le Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la fondation Alidor Massamba,
qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous kende. Donc vous avez besoin il y a câble HDMI,
courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc CPLA TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya banamboka. Avec CPLA TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là, toujours. Salon number one, c'est Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. Donc binomo botolanda donc on a bazali ba partenaire na biso donc merci bazwa espace na kati ya masolo na biso parce que bango eza forme na bango ba ida biso bazwa espace ba futa ka biso mbongo biso pe to sala ka o esengeli to sala po na kopanza sango vraiment il y a batu nyoso tout oyo bazali ba partenaire na biso et puis sikoyo to lingi to like sabino parce que musala ezali ko sala manamboka na biso bato bazali kontimate ba kondimaka na suka na yango okokoka wanga na te parce que bako bwakela o mabanga bako bambo mabanga parce que okozala ndoki to yebisaki bino ke boyebi ke IGF ezalaki bandakala depuis Mobutu depuis Kanambe depuis ba président tout bazala IGF mais ezalaki mingi relié na kati ya ministère ya finance et puis bazalaki limité na masolo kaka babandai ko keneka kana ba société mais na makambo ya l'état bachaka babandai kocha Zolo na bango te mais avec le président de la République a relié bango balamo a kosi bango directement la présence de la République yé moko mutu azo superviser masolo ezako na bazo sala musala makasi ya makasi ezali ko sala makuna mais boyebi ke cour des comptes na biso pe bandaki ko sala so eloko moko te babandaki ko sala so eloko moko te mais avec président de la République na biso Cour des comptes et zongi boebi na bamboka tout sérieux Cour des comptes ezalaka na lingi na la sabino beaucoup comprendre musala nini Cour des comptes et salaka et puis différence nango na IGF donc bolanda bino moko na bililire donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. La conformité le contrôle budgétaire ils font pas ça quand nous faisons le juridictionnel quand nous poursuivons nous rendons des arrêts. C'est-à-dire, quand nous poursuivons les fautes de gestion, nous agissons comme une cour. Et en tant que cour, nous sommes des magistrats et nous rendons des arrêts. Bon, l'IGF, effectivement, c'est une institution de contrôle aussi, mais eux, ils sont au niveau des OPJ. Et quand eux, ils relèvent des infractions, ils doivent transmettre au procureur de la République.
Mais nous sommes une juridiction, quand nous constatons, chez nous les infractions, on les appelle des fautes de gestion. Quand nous constatons, nous jugeons nous-mêmes. Et nos structures exécutent. Donc c'est différent. Binomor Bolandi, donc Cour des comptes et Zongeli Moussala na yango parce que Moussala na yango bakangaki yango ba blokaki yango parce que kanamba koki ko lingate et lo koneti Cour des comptes. Ezala IGF ezala mais grâce à président de la République Nabiso bomoni masolo nyoso tout et zongi na mboka Nabiso et zongi vraiment ndenge et sengeli na ba pays civilisé. Cour des comptes Zangakate, donc IGFP et Kokiko Zangate, Bomoni, donc représentant, il y a Cour des comptes, magistrat Moko a expliqué Bisson Dengezali, mais Bisson Logoto Sengaka, IGF, il faut pesa yango pouvoir ndenge boki Cour des comptes. IGF, il faut à condamner Kabatou, à lander la Kabatou, à Kanga Kabatou. Parce que tout le monde a dit IGF, Assani Moussala, a pessi ma solo na justice. Okomona ekomi kosala mavwanga tokomi komona justice au lieu et aider président de la République tomoni justice ekomi kosala neti soni na président de la République tokosala émission munene pour na ko expliquer makambo ya justice to sengi IGF ezo pouvoir neti Cour des comptes a pe tomona na France makambo ya bamiyibi awa makambo ya pôle financier ba pesa bango pouvoir ba kanga kabatu IGF a Sali Moussala na ye moko pa ke nango tida suka parce que soka Sali Moussala a pesi na justice ezomema makambo na ndenge mususu donc vraiment tolinga tobeta c'était avant aussi ça donc bolanda fayulu mutu na ezalaka malamu te bolanda fayulu te bolanda distraction en te président de la République azwaka ba salaire oté donc président Sénat président Parlement bazwaka ba salaire oté rien à voir ba député bazwaka ba salaire oté fayulu azali kosala propagande na déjà boyebi ke ba kokokasu na makamba misala ya mboka te ba kosala ba propagande na ndenge na bango donc bokota na distraction te bozala focaliser na makamba mboka na misala o ezali kosala na mboka na biso to chama boko na président de la République Nabiso Fachi Beton tozali sûr et certain toko longa donc to komi na suka ya émission Nabiso ya lelo avant to sukisa to pesa ba dédicace na ba remerciement na bato nyo surtout balandaka biso to ko pesa bino donc communiquer ya football loisir donc ekozala awa nakati ya Damari Lelis awa nakati ya Seine-et-Marne équipe ya Seine-et-Marne awa ya mele ya Damari Lelis oyo joueur munene pas za nakati kuna donc Lourouaje bako kutana na bana oyo bako wita na Londres donc ba wita na Londres bozomona na fiche bako yako beta ndembo awa donc vraiment ekozala esengo mingi ekozala na weekend oyo ezali koya donc bomona ke faut kutana ka biso na biso to sangani parce que football loisir ezala ka mingi te donc vraiment to pesi félicitations na Lourouaje donc to kozala pe wana totala donc bana ya Seine-et-Marne ya Damari Melin bako beta ndembo na bandeko na bango oyo bako wita na Londres pour na ko sepilisa Kakanjo à cadre et à loisir après misala ebele à semaine donc vraiment ezali esengo ezali initiative moko pe tokosenga na bandeko na biso misusu pe ba zoyango et puis avant to banda ko remercier batu onyo surtout balanda biso tozali na deux nouvelles nécrologiques donc boyebi ke to witaki ko bungisa comédien mon artère donc comédien munene na kombo ya Kwedi Maimputu makambo na ya banda na télé Zaïre depuis télé Zaïre na RTNC na théâtre de chez nous ba openza ba banda masolo donc azali vraiment donc comédien nene donc il y a groupe théâtral oyo ba bengi Salongo bandi boy mais il voilà les manzés il a terminé déjà les manzés il a terminé voilà pourquoi tu as bandit? Voilà, attendez. C'est les simistes. Mais laissez-les piano. Demandez 1500, encore 6 mois de garantie, maman. Ces maisons, c'est une bonne petite maison, mais il a toujours un chambre seulement dans la maison là. Ah bon? Voilà. Oh, je verrai ça demain. Hein? Demain. Demain. À quelle heure? Oh, à quelle heure? Le voilà, on a fait. On s'en là. Alors, tu vois, avec ton salaire là, de 1500, voilà. 1500, tu paies le loyer ici? Et 1500, il te reste? Non, c'est reste avec 1000. 1000, c'est payé 1500.
1000. Voilà. Nous, ici, on vit en confrérie. En communauté, toujours. Voilà. Avec les frères de nous, là. Tous les frères. Avec ton argent, là, 1000 zaïs. Voilà. Toi, tu me donnes toujours. Toi, donnez-moi toujours, toujours. Hein? Voilà. Nous, notre côté, nous allons fructifier ça. Tu entends ça? Voilà. Tu vas voir. Et tu verras. On fait de bonnes affaires ici, Zahir. Tu n'es pas un colère là? Ah, non. Al-Akbar Tarlay Antanyame. Al-Akbar Tarlay Antanyame. Ni Fakawan Gambara. Al-Akbar Tarlay Antanyame. Ni Fakawan Gambara. Voilà. Qui est le problème là? C'est elle qui a des problèmes avec son mari. Donc, atika gibiso semaine oyo ewiti kobanda oyo semaine kaka oyo vraiment na courte maladie na crise moko ezwaki donc tozo présenter donc ba condoléances na biso na famille na biologique na ba comédien nyo surtout ya mboka na biso puis to gipe kozwa nouvelle oyo lem susu batu oyo akala ba yebi donc artiste musicien oyo aemba mwana nchuka donc mbuta miyalu mwana nchuka pe atika kibiso donc pesa kibiso penza mawa mingi bomoni batu mususu basalela musique na biso bazalaki vraiment abandonné kaka boye donc tokozongela na bémission na biso oyo koya poto ebsabino ba programme ya acteur na biso munene donc ya comédie kwedi maimputu et puis na mwana nchuka oyo ayemba donc mwana nchuka donc mbuta miyalu donc vraiment. Donc il fallait vraiment to banda na yango que vraiment ba condoléances na biso na ba famille nyo surtout mibale. Sikoyo to koti na ba remerciement na biso o boyebika ke to banda toujours na honorable Jean Moutala na Londres boyebika zalaki na kisasa sa zongi na madame naye. Donc honorable Jean Moutala. Merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei. Sikoyo na 4 Espagne pour nous repérer Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu. Merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi. Lusus na 4 à Londres pour nous repérer José Kano qui kakamene. Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule. Merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toko. Tikala toujours na 4 à Londres pour nous repérer Marie à la beauté naturelle. Marie à la beauté naturelle. Merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc Tokope Sambote na Jano Matundu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa na kati ya Paris po na kopesa mbote na Lydie Matondo, la plus belle de TikTok. Lydie Matondo, petit sœur propre. Donc, vraiment, Molandi Monene, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Lydie Matondo, la plus belle de TikTok. So, continue à Katia TikTok. Moi, si qui toko o aleki azalité. Donc, Lydie Matondo, merci. Na, surtout, au salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Tozongi, Lisusu, na Kati. Siko Tokei, na kati États-Unis d'Amérique pour nous repérer ça. Richard Mbuluku, merci Nanyo surtout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi awa na kati à Paris pour nous repérer ça. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, c'est très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo surtout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi pe na kati à groupe donc toko profiter pour toper sambote na administrateur Chai Mukenge Chai wabalengela mon voisin. Babi Kisinga, Jerry Mukuna, donc merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toko Bosanate, Mafio Tikini, oh vraiment Zali, moi si on a katia groupe Azali, vraiment donc active donc ba débat nae na ba Fifi Filofaria na ba honorable Jean Moutala ezali ko sepelisa batu nyoso vraiment makasi il faut tout ça la ba débat ya makasi ndengwana na kati ya groupe na biso tokopesa lisusu mbote na kati ya Afrique na Babi Lumumba
merci na nyonso tout au sala rapo na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati ya Canada na Ottawa po na kopesa mbote donc na Bonaventure Ochudi, merci na nyonso tout au sala rapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tokosukisa boyebi tosukisaka toujours na Dogotolo na biso, donc Jean-Paul Jamba, merci na nyonso tout au sala rapo na 5 minutes avec César Ngadi pe ba conseil na yo na kati ya émission na yo Parlons Santé. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas